Bonjour, bonsoir, ça dépend R écouter la bino partout besoin mi o eza cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV akapamba te cuisine Yannick TV aye soki likambo ezali c'est que amemeli ba vrai ba abonné na nga na memeli bino bozala toujours branché bozala ligne pour vous recevoir encore des émissions en kitoko na chaîne cuisine Yannick TV ala la kate azosala vraiment musala na ndenge emisana bandeko na ngai komona mukola lelo to memeli bino Davina. Boyebi Davina on asalaka théâtre mutama boke na biso ba star na biso Davina avant na panjali boke na biso na live na biso alelo bokota na monto komi 15 bokota commenter bocha ba j'aime bo partager vidéo o ba ope ba s'abonner te bo s'abonner et que ça la vraiment bien makasi en tout cas et que ça la bien makasi partout bozwami bokota bolanda émission ni na memeli bino na mukolo alelo bandeko o ngai ba vrai ba abonné na ngai cuisine Yannick TV azo solo na le solo a Davina tomoni Davina na mukolo alelo ake kocha fleur bozo mona na miniature wana bozo mona Davina ake kocha fleur fleur pour la journée à balouéité mais Davina ko kocha fleur pour l'anniversaire à maman na bango boyebi ke maman ba Davina aute kokufa maman ba Davina aute kokufa to mona Davina na matanga ndenga kata kisuki ndenge kaka coutume na bango ekendaka mais komona lelo na mukolo lelo ezaki anniversaire ya maman ba Davina lobi malgré maman na biso akufa mais le les anniversaire na nga na kokende kocha fleur na tombeau na ye bande konanga Davina ke na cimetière ake kocha fleur na tombeau ya maman na bango ndenge kaka ezalaka yebi ke bande konanga bokota bolanda émission na memeli bino na mukolo lelo to mona ka batu mingi bakenda kaka na cimetière soki papa akufi ou bien maman akufi ou bien ndeko akufi bakenda ka jour to kaka le 1er août le 1er août bande ko mingi bakenda kokata machichi kokende kokomba kobongisa mais na mukolo lelo tomoni Davina asali surprise moko bo elekeli batu Congolais azana ya peuple o alandaka na kaka soki amoni muninga sala eloko wana yepe alinga salango komona Davina ndinga ke kochika fleur anniversaire ya mama na bango to komona pe to koyoka ndenge bango nyoto babanda kende ko sala mais exemple pe ya bien exemple moko à suivre quoi en tout cas Davina au sali vraiment eloko ya bien parce que kotala na ba pays Europe mindele basala na bango mindele basala na bango mona kotika fleur akota la maman na akota la papa na ba mindele vraiment basala na bango mais biso siko na bana mboka kuna papa mama to sala na biso angote parce que to mona ka to ke jour bakenda sur le 1er août sur date ni za bande kunanga bakenda ka mona mtobito ke kokomba to kokata machichi to kotala bato bakufa mais Davina alobi te nga na kozela date wana te mengai na kokende unique makaka pour l'anniversaire ya maman nanga na kende kotikela maman fleur en tout cas tala kaka maman mes condoléances Davina malgré maman kenda courage confiance au continue avance zala kaka yo Davina na biso sala ka théâtre Davina na biso a sepelisaka biso Davina na biso a jouer quoi carton na kabarol ne par-ci par-là très bien en tout cas olobaka kitoko o joie kitoko osala musala na kitoko ezomona na miso abatu maman nanga continue kaka boye kolinga te muninga kaka banda yo copie non linga ka pe yo moko créer loko na yo mundengo créer boye en tout cas eza idée à bien Europe awa ezala na o déjà siko na milieu kini ezala raté première fois ba monango et pas Davina batu basolo ba par-ci par-là cuisine Yannick abi pourquoi na bomba pona mema information ou pona ba vrai na ba boni na ba za la pe au courant ba makamuni ezoleka na kati ya mboka na biso bande konanga bokota bolanda vraiment vidéo oyo vraiment na boke binyoso bino moko bokomona vidéo o bokomona vraiment ba audio bokomona vraiment vidéo à Davina et ko sala vraiment bien makasi bokolanda émission na boke binyoso bo commenter bo partager est-ce que Davina sali mabe ba fan ya Davina bo manifester asali mabe ba bien sali malamu
bakuka monde entier bokota bo répondre non na ba question oh s'il vous plaît comment na Davina ndenge ake kotika flair na tombo ya maman na bango est-ce que sali mabe ou bien sali malamu parce que lelo eza jour o bakendaka na cimetière te mais eza jour o Davina ye moko a penser alobi non lelo maman nga botama o abimisanga na mokili oyo lelo bakoma kobenga nga Davina par-ci par-là eza na grâce ya mama oyo mama nanga nakende kotikela ata flair na tombo na yeba ndeko nanga tomona yango ka na Europe tomona yango ka na poto mais na kini non na mona na ngango te non pe na yoka na ngango te na mona yango première fois pas Davina mais na poto atomona na biso yango na kini tomona ka bato bake date na soki les les premier août obie date ni na ebite bandeko nanga omona toke obaki okata machichi omona toko komba o toko sala boye toko tala mama toko tala koko toko tala papa toko tala ndeko ndenge kaka ekendaka mais ya Davina egangisi mokili mais ya Davina bato pe ba copier quelque part nga cuisine ni kitivi na pesa na nga ba conseil na mona nga Davina sali na mabete parce que na Europe na poto ezalaka na déjà bon Davina pe aka na ye poto abimaka libana mboka ayoka masolo pe amonaka ayebi nde makambo ekendaka asali na eloko mabete asali vraiment eloko malamu yango cuisine ya Niki TV alobaki non na kobomba te fona mimela ba vrai na nga ba boni na nga ba mona msu ba ebite msu pe ba yokite ba yokangona mona kwa cuisine ya Niki TV azola la te cuisine ya Niki TV azoveye na bengi ba mama na nga nyonso ba papa nyonso bokota ba o non ba soit grâce à kota la chaîne à cuisine ya Niki te soki nzamba sali ongolu ya kota la chaîne à cuisine ya Niki TV s'il vous plaît papa na nga ko hésiter to s'abonner pour recevoir encore émission à kitoko cuisine ya Niki TV afinga kanete cuisine ya Niki TV apesa kaneka kaka ba conseil cuisine ya Niki TV asepela kanena lipambula baninga aloba kaneka kama malamu na kati ya chaîne ya cuisine ya Niki TV baboni na nga bokota na bengi bakuta monde entier bakuke bafana mamsie bokota bino mo boyebi Davina asepelisa biso pe na ba théâtre mingi ya mamsi quoi bon manifester que ça là vraiment bien bon manifester bakuka monde entier bokota commenter vidéo bo s'abonner bo tcha ba cœur bino moko bo juger asali malamu to asali mabe parce que nga cuisine ya Niki TV na mona asali na ngama asali malamu na ebite soki yo koyoka ndenge nini okomona ndenge nini bo manifester na ba commentaire ba fana Davina bo manifester na ba commentaire et que ça là vraiment bien makasi toza wana tozo sala toujours musala na biso ndenge ka to misala ko sala to la kate toza ka na ba caméra na biso par-ci par-là tozo zwa toujours ba émission ba image tozo memela bino boye ba ndenge mboka ezo tambola ba dekonanga na kopesa kaka ba merci ebele ba merci na ba mama nyonso ba papa nyonso o ba kota la vidéo o ebandeli tisuka ba merci ebele lisusu akoleka na ba onyoto batala ka chaîne à cuisine ya Niki TV na kopesa vraiment ba merci au fond du mon cœur nzamba lola apambola bino nzamba lola mofuti malamu afuta bino o bozwa kata ya kota la cuisine ya Niki TV bozwa kata ya kofuta wifi courant nzamba lola apambola bino ba mama na ngai photo linga baninga bazana bon moy photo sepela na muninga azana bon moy oyeba ke cuisine ya Niki TV alelanga oyeba ke cuisine ya Niki TV asepela kanina nga cuisine ya Niki TV alobaka na kaka vérité minga kolobeza te bandeko nanga ona mimela ki bio na mokolo alelo eza kaka uniquement ya Davina boyebi Davina bien j'espère bino mo bomona na ba miniature wana bozo mona Davina nazo balancer siko bino moko bomona Davina na kati ya cimetière ya mama na bango ndenge amemina fleur na ye ake kotikela mama na bango eza ya date oyo ya bato ya cimetière te mais eza uniquement ya anniversaire ya mama ya ba Davina yango bomoni na memeli bino nazo balancer siko ba image na ngai bolanda ngo très bien pe na bokebi na tikeli bino bolanda Davina ye wana na kati ya cimetière.
Davina kopesa kaka joyeux anniversaire na mama na ye, maman amema 9 mois, maman abimisa ye, maman amona ba douleur, maman oyo ifalaki azala vraiment na bomoi alia mbonga mwana na ye, mais nzambe ndenge asalaka makambo na ye, nzambe amema molimo ya mama ba Davina aye kopesa kaka koswete mama na bango joyeux anniversaire, na tombo ndenge kabino mo bozomona ba vrai koloba kaka joyeux anniversaire mama Fleur na memelaki oyo yango atiki